Daniel Safou c'est quelqu'un bazan a clique moi ba journaliste. Ba comment ba politicien ndeni une émission ya Serge Kabongo kiosque. Menacé ministre ba sali chantage toi na motion contre yo. Ba bandango même na groupe na bango ba journaliste na mususu aza député provincial. Des ordres kuna na l'Assemblée provinciale contre Gentini Ngobila. Tellement que Gentini Ngobila pe aza véritablement na kin abeta e kara donc akoma logo la mbwa mo aganga ane dans les vides bongo. Daniel Safou ndenga zawana obengi ministre aza indisposé ya oyambo na téléphone. So plus de combien d'appels, so 200 combien d'appels. Voilà zo benga kami, na ide kaka beta matolo ba mema o ba bengi polémique na o ba bengi ki député. Zande mo pe maman le rasela nga o pour na zo soin. J'étais très bien soigné. Netika na hôpital o ba tumsu ba kenda na ba end na ship. Donc l'air à saler ngo na koka ko bomba ngote j'étais obligé à remercier. Musulman ba catholique basukaka na makambo ya kosekerele pour na sanité. Dans ces moments na hôtel Kolanda dans une des chaînes étrangères na Somalie ba djihadiste ba boma qui plus de 120 personnes. Le président de la République a demandé na peuple basa la solidarité. Basa la chaîne au babengi ya solidarité. Batu misusu na moment otozolo bana Ruchu il y a au moins plus de 40 000 déplacés na ki banditisme M23. Batu misusu bakimaka na bilambo balata ki na nzoto. C'est-à-dire chaîne de solidarité na permettre na biso topé sata moi savant pour y parvenir na bande ko na biso ya est. Donc c'est que l'État n'a qu'à dédommager Batouana. Vous comprenez? Parce que l'État, même si l'artiste avait fait ce qu'on appelle les surprises, l'État pouvait dire que ce stade ici m'appartient et qu'au Batou, au Babengi, n'a nombre à bouillir. Vous comprenez? Mais par rapport à Babengi, concert il y a les 25, les artistes musiciens héritiers, par rapport on a déplacé au bazar plus de 40 000 a décidé ya rosala au babengi enveloppe mo pour na ba déplacer ya guerre ya au babengi ya gunaganda na ocho. Nous serons là pour soutenir héritier. C'est quelqu'un oyo aya kobeta na matanga ya père de la démocratie Etienne Tshisekedi. Oui, moi, on va soutenir Batumsuba Koufa parce que tout le monde a Kabamboka Moussous dans le pays, Moussous, tout le monde a question qui concerne mon ça. Babongi si quand même on a ambulance, tout le monde a batuya nini ya sécurité, ba croix rouge bazawana pour quand même ko sécuriser parce que tu sais que dans la concert ba déguer salamaka. Mais dans mboka na biso c'est comme si que ça te ko banga te concert Moussous sur les 25 ya tandis que on a besoin de le problème qu'il y a c'est quoi pour arriver il y a ko responsabilité l'état na ba o ba bengi ba devoir na ye. L'État doit assurer la sécurité à concert et héritier. Vous comprenez? Parce que nous avons vu devant au Babengi l'œil nu que le concert de Fali était soutenu par Bato Sidé à Lamouka. Ah bon? C'est que Bissope Bato des pestes tous obligés de soutenir concert et héritier Watanabe. Oyaka obeta na meeting na matanga ya papa. Ya on est na profiter na minute yo. Koebsa ministre ya Selo atika makamne ya ko interdire makambwana à sécuriser concert ya Gogan ba force du progrès ba ozala ba parlementaire debout ba ozala ngamo pe na se déplacer même na chaise roulante. Donc ozala na concert wana parce que à travers podium wana héritier a lancé message pour na ko senga na ba congolais ba sala ba ben mobilisation générale na makambo ya guerre ya est. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na sisa nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve
Bonjour, bonsoir, Naba fidèle internaute au Bozolanda Bisso partout dans le monde, selon l'heure à laquelle vous allez nous retrouver. C'est toujours moi, votre simple servante Matimial. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV, Babi chaîne où épisode Rabino ba news et solo Erika Info TV na émission na bino sondage. Vraiment la zone c'est remarquable na ibike Bozolandanga ebele partout dans le monde. Na ibike mité mezobeta Matimiel ayambi susunani. Vraiment nazalinga côté na plateau nazali bongo na mwana mboka fils Mukoko gardien du temple de la démocratie na ebiki na ndaku boza ya kosepela makasi. Bonjour mwana mboka fils Mukoko. Bonjour mafuta nzoi ya la presse. Donc nazana esengo ya tro ya royambo pour la première fois nao na bengara temple de la vérité qui j'ai donc état-major ya armée des bâtisseurs tshisekedistes moko ya lingomba na kati ya IDPS Tshisekedi parti présidentiel. Ok, merci beaucoup moi mboka fils Mukoko les gardiens de la démocratie. Oui, toyoka ki obela ki bato ebele bazala ki vraiment na pasi koyoka ki moi mboka fils Mukoko azali malade bisope tokokai kokanga motema te kaka ndenge toyebisaka bino ke sondage toza wana mpona kotambola partout kozela bino ba news oyo ezoleka bongo partout dans le monde nde tokitaki bongo na mabele ya mwana mboka fils Mukoko tokaki fils Mukoko azalaki kobela nde tokomi kotala ye fils Mukoko tokaki ozalaki kobela boni santé. Ouais, santé ça va, malade ezalaki accident. Je n'étais pas sorti na voiture au président pesanga na bimaki na moto. Suite na bambouteillage otozo connaître na Kinshasa faute ya o babengi ba route secondaire ba route auxiliaire na ça qui accident. Maintenant ça commence à aller naza sous convalescence mais na accident on a salaki Dieu ne m'avait pas abandonné malgré bato mokili ba souhaitaki fin nanga. Dieu avait fait miracle na ndenge mo boyeke maman Olive Lembe Kabila a apporté un secours. Maintenant ça commence à aller à bientôt na osali sao babengi messe d'action de grâce pour na remercier Nzambe na ndenge asali ke na banda déjà kozonga parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour le Congo. Ok, merci beaucoup moi mboka fils Mukoko. Mais koyoka ke maman Olive ya ki kotala yo. Tebi ke bino bato yi de pes bozale bon ko finga un peu perdre. Mais comment on a maman Olive ya kotala fils Mukoko. Donc le bien belé hein. Ouais, koloba ko finga s'il y a des enjeux, je m'excuse, mais il y avait des négociations et une mauvaise gouvernance où il bandait ko maintenir le peuple dans la misère. Et personnellement, moi, je n'ai jamais combattu Kabila, papa ya ba musée Laurent Désiré Kabila Junior, petit nanga na ba petite Safi. Mais j'ai combattu au babengaka système ya Kabila. Je n'ai jamais combattu Mobile ya Maman Olive, mais j'ai commenté le système. Je dois vous dire, Miel, il y a au babengi des gens très mauvais, plus que même Kabila. Donc c'est-à-dire des fois Kabila s'étonne il y a au babengi mutema mabe ya batu misusu o ya travailler na ba. C'est pour cela il avait dit que azo manqué entourage à solo. Il y a des gens au ba kamwi ça même Kabila na ba détournement na ba ngwa kamwi bela mbongo boyi bien ou sans pitié. Batouana ba donc il y a des kabilistes nde tozwa ki système ya mabe, des mauvais kabilistes plus que même Kabila de Kingakachi. Il y a eu Maman Olive Edenga, c'est parce que dans ma famille politique, beaucoup de gens, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, beaucoup de gens ont eu yako fêté accident nangai. Nzamba salaki o babengi a commis si impossible, possible. Na idée à contredire ba po bango bande ko sepela, ba salata li pungu te. Vous comprenez? Jésus-Christ a fait un miracle là, si tu vas le battre. Mais là, comme il y a un Bethléem, Jésus est le sauveur. Les gens qui maman pour nos soins, j'étais très bien soigné. J'étais à l'hôpital, donc là, j'étais obligé à remercier. Pour continuer par le courage, il y a aussi là, Congolais, Moussoupe, na sengela qui voit demande spéciale.
et pas au babengi le président Honoré Kabila pour basi misu bapesa bango on peut pas mibali na bango basombaka bakabelo Vraiment? Yé azosa ba œuvre sociale. Donc cela ne veut pas dire que nazal sou mwana ya maman Marthe te to mwana maman Denise te mais nga kutu na o informer nazande na o babengi nga comme na fils mukoko. C'est-à-dire naza na don o balobi ya ba grande dame. Donc naza mwana maman Mida, mwana maman Marthe, mwana maman Denise, mwana maman Olive. Donc pour votre information, première voiture nanga ya vu nazalaka muta moto muta sombela maman Mida. Donc match ezate, il y a pas match. Dans maman Olive ndenga zawana azavuma na grandeur moronu nazo continuer à kosambele pour n'aller na désespoir. Ah oui, les gardiens du temple de la démocratie partout dans le monde bakamwe ke moi mboka fils mukoko akumisa maman Olive boy to ebite fils mukoko est-ce que moi maman Olive a sombi fils mukoko to ndeni po moni ozokumisa makasi bon oyebi question na le batu na omoninga d'abord prix oyo nga naza nango eza d'abord moi j'ai donné ma vie. La vie n'a pas de prix. J'ai donné ma vie pour un jour tozwa ba démocratie na Congo. Donc malgré que naza babengi les messi, les jeunes messi de la politique congolaise. Pour na ba parti tout eza na Congo mutu aleki nga na mobilisation azate. Nga na sala mobilisation ya danger na UDPS na moment UDPS eza na mpiaka na opposition. C'est-à-dire nga le père nomanga na âge à 15 ans. Je suis le mobilisateur ou installé selon vision les pères parlement de Moutawanga Nangwazati. Dans l'équipe, tous les batubanda Fatiti Jisere de les pères en matière de mobilisation. Nazanza Babenganga 5 combos na IDPS. Naza seigneur de la rue. Naba marche na kima jamais massasito bagazi. Naza Tiseke de Nouveau Testament pour Onga na lobake salamaka. Na loba mariage à Angeluna Demon, il fait koufa. Naza prophète politique marambutu na lobake salamaka naza obabengi l'élève du maître pour Tshisekedi ya nomangai donc atikelanga parti donc c'est ça fils mukoko oyo mona pe muto alobaka osala te pour surveiller andima piaka pour surveiller pouvoir donc je suis le messie de la politique congolaise, les joueurs qui coûtent cher donc yande na ebisa bato basueta na longwa IDPS so na longwa IDPS na otulate okombana na otulate na marché politique pour mobilisateur netinga zate na yebi yango bien j'ai été formé par les Sphinx délimité papa ba président Félix c'est ça. Ok, merci beaucoup, mon amboka fils mukoko. Maman naïbi que la banda boza ko sepe la bozo landa biso partout dans le monde. Bino bouti ko landa bouti ko ka bongo ba réponse à moi amboka fils mukoko. Oui, fils mukoko, le gardien du temple de la démocratie. Oui, tous les qui bongo na santé à union sacrée. Tous on a union sacrée, c'est comme si que Kabwani to éviter moi amboka Katumbi batuna bat bazolo ba maloba la bango to ebite est-ce que union sacrée za ko kabwana to ndenge nini? Ouais, donc madame Miel na oyebisoboy. Il y a ce qu'on appelle une certaine médiocrité dans la classe politique ya Congo. Ezana mutu moko boye na ebite soko yebi Abdoulaye Wade. Bon, ouais, à Sénégal, ayaka alobi que la classe politique congolaise est constituée de médiocres. Mosengo Paya Koloba que les médiocres dégagent dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Bato ebele baosa politique eza ya malhonnêteté. Lelo tokomi na kati ya ba polémique mo na union sacrée oyo eza vraiment de mauvaises odeurs yepesa solo ya mabe ya kimpuka kutu bien. Eza di na o babengi comportement ya moko ya bato bazosala pembeni ya président Moïse Katumbi. On a un respect belé pe ba considération na ye. Eza nani eza Olivier Kamitato. Omoni bo Olivier Kamitato baza batu moko boye azalaka na respect na mokonzi ya mboka te. Or que selon constitution Fati ndengo zomone wana c'est une personne sacrée. C'est-à-dire c'est une institution.
Olivier Kamita toazo tenir ba propos moko vis-à-vis à président Félix Obiso to lingate neti ngavu tant que gardien du temple de la démocratie na otikalaka jamais ko sepela nango mbala moko bale kota na chambre na oza obligé na tirer pe na bani da ko tirer Olivier Kamita bazala batumo bavanda na bapoto kuna babiso suite na ba père bazalaka na bambongo te na suka na deuxième année na droit na osambela na continuer pende kabunda continuer na ILK peut-être mais pesa que Olivier Kamita na ba mouvement estudiantin nyonso biso to sala parce que na ko informer na campus pour batu ba yeba ke na zala ba côté wana na colline inspiré ezalaka na eloko mo ba bengaka debout campus to tika komona Olivier Kamita na ba mouvement estudiantin nyonso te Olivier Kamita tu baza batu mo mbemba kenda ko benga ba ona poto master nanga lisolo ezawa na Museveni poto bundisa Kabila na cadre akomoninga tia dictature abenga epo alobaka langa ba François Mitterrand bien mais koloba français lobite koza maele parler la langue du Voltaire lobite koza maele Olivier Kamita n'a pas du respect vis-à-vis du président de la République nazo yebise a arrêté sinon ba les en chambre ngape na ko mitrailler Olivier Kamita pour votre information Papa na bango atekanda kwa ambassade ya Congo na Chine. Na conférence nationale batunaka yango. Ozo comprendre? Batuna yango yo na o babengi commission de bien malaki. Est-ce qu'il peut venir un jour se mettre debout apé sa batu ba leçon? Bazo sala o babengi malhonnêteté na mamba politique batu ya ensemble pour la République. À part Francis Kalombo ba discours na na omona ke de MP ça va. Vous êtes dans la mouvance présidentielle, mais dans la mouvance présidentielle, vous avez un bilan équipé binoté. Comment bilan équipé binoté? Ok, dans le gouvernement, vous avez l'esprit d'équipe, nous mourrons ensemble, nous vivrons ensemble. Vous comprenez? Ça, c'est c'est que quand tu as un gouvernement pour le débat, il y a un mais tellement que tu as un problème, il y a Est, tellement que dans le gouvernement, il y a quelques membres ensemble pour la République. Nga na yebisa na mokonzi mboka a remanier gouvernement akwe isango asala o babengi un gouvernement di combat atikala na ba Gilwando atikala na ba Patrick Muyaya ba Aimé Bonji ba Nicolas Kazadi ba Didier Mudimbu ba Christian Mwando na ba Lutundula bato yo ba ko continuer ko sala la République battu ensemble pour la République, basa l'opposition claire netto le président honoraire Kabila Salaka une opposition au babengaka républicaine au lieu basa ba chop souris na kati ya politique. Donc magamwana Olivier Kamita to azoloba d'abord kutu yebi parti na ye ya arc lelo ti lelo wa boma parti na ye na ebité soit changer région à komane Katange. Nga na yebi ke batu ba changer nationalité yesko a changer o liam sur salarié régionalité comme Katange. Donc on est ensemble pour la République donc mokonzi abengai batu na makasité donc oya moni soka kolongwa nous continuons le combat jusqu'à ce qu'on appelle la victoire certaine. Merci. Merci beaucoup, Mboka Fils Mokoko. Point de vue na yo, y a polémique entre honorable Daniel na excellence Molendo Kasakombi. Point de vue na yo ko kolobanini. Ouais, d'abord point de vue na mambo ezoleka au moment bisi photos a braquer na mambo est na ba bêtises Daniel Safazoleka. D'abord pour votre information Daniel Safalobi kakunda abino ba journaliste sobozi ba matanga. Na habité na famille na no bosi bozo matanga kunda bino tu me diras non. Daniel Safou c'est quelqu'un bazan na clique moi ba journaliste. Ba comment ba politicien ndeni une émission ya Serge Kabongo kiosque. Perandeni ba menacer ministre ba salier chantage to ana motion contre yo. Ba bandango même na groupe na bango ba journaliste na mususu aza député provincial. Asala ba désordre kuna na assemblée provinciale. Contre Gentini Ngobila tellement que Gentini Ngobila pe aza véritablement nakin abeta e kara donc akoma lokola mbwa mo aganga ane dans le vide bongo. Daniel Safou ndenga zawana
obengi ministre aza indisposé ya oyambo na téléphone. So plus de combien d'appels, so 200 combien d'appels. Voilà, zo benga kami, na ide kaka beta matolo ba mema o ba bengi polémique na o ba bengi ki député. Basala ba motion mo fantaisiste ndenge kako bomona ki basela ki Sheriba Okende ezangi na signature. Donc basala ba motion mo na cadre kaka ba bimisa mbongo oko ba po ba koma na basi belé donc na talaka basi belé ba kabelu belé. Ah bon? Et puis que Daniel Safou ngana mwana matete, il pas à mwana matete. Donc il n'y a pas place à quoi intimider ngai. Pour biso tout ba biso tout ba petit dingwe. Donc soka yena o babengi ipon tokene na ipon. Soka yepe o na mouvement moko boye akuta nango. Daniel Safou ndenga zana c'est quelqu'un au batutu ba ebike amelaka ba biloko eza interdit. Na quartier mo ya la koto kombo na Malandi. Azoleka bandi kofinga Molendo Sakombi oyo parmi ba ministre asala aka musala na ye asala jamais qui mativi po abebisa morane comme ces ba mission mo batindi ba on ensemble na ba de la République wana yangonde c'est déjà soni osali saka ba journaliste na ebité place à crier service mo avant yo bandolongo ya nzete na miso ya miel il faut longana na miso kende chez bango tala mira lupangu na bango ye député na ba $21,000 bazwako omona ngo ka ezaka ndenge monde papa na bango atikaka donc bino pe ba matete bo yebani azana likambo akoloba te yango nde nazoyebisa bana matete ke na 2023 vraiment to ça soit erreur ya otinda bato ne ba Daniel Safou te pe ndenga kota paye du peuple so sali sondage émission les sondage na CPD na dénomination so sali sondage oyeba au mona mama ki okotu na 100 personnes ba bito vota été ba kota kuna po ba kenda o créer ba désordre kuna na o ba bengi parlement na 2023 nga na oza candidat vraiment na oza candidat ya babola c'est-à-dire molobeli ya ba bazanga bandeko ya pona bana limité bana moamba bana ngaba na bana o babengi ya matete na lemba candidat babola on a promettre bino bobomba image OK 3 mois na ngai on a osala na parlement be molima na nga salaire na nga na ko sala o babengi banque du progrès social oyo kozala pona ko sunga ba veuve na ba orphelin salaire ya 100 jours ya 3 mois na osimbata 100 francs na cadre na laksabatu ke na uti wa na école ya levier. Donc Daniel Safou eza o batu ba memi sopeka na katia politique. Alors ça va désordre au moment où il faut penser comment nous sommes en guerre, nous pouvons continuer la guerre pour te vaincre. Ok, merci beaucoup, moi Mboka Fils Mokoko. Vraiment, beaucoup de bien Fils Mokoko alobi qui 2023 YP candidat. Donc, yazanaka pour Rusunga, babolabi 3 mois na ye mobimba wana ezaka pour Rusunga batu. Vraiment, mutaboye donc à féliciter. Donc, bana Mboka faut donc to tia vraiment bino beaucoup kolanda bi qui 3 mois na ye mobimba ezawana ka pour Sunga babola. Vraiment, moi Mboka Fils Mokoko négociation ya plan amani ya moi Mboka Kameri négociation na avis na yo okoloba nini? Ouais, par rapport na o babengi négociation plan amani ya mon vieux Mwalium Vital Kameri le pacificateur. Je salue mon vieux, je salue maman ami dans ba petit nanga tout ba Soraya naza contre yango. Siko batumsu ba okamwa ki petit ya vieux wana boudé bord walande. Non, c'est ça la démocratie. Je crois bien vient dans l'air azolandanga le petit ce a proposé ligne nini, a proposé gamme nini. Ya on nga nazo ya koloba boye, mon vieux plan wana eza bien na souci ya osala kimia, mais nazo senga na yo kaka oyebe loko moko boye. Biso toza bana ya université internationale ya Etienne Tshisekedi. Dans toute négociation na uta koloba na batu, que toute négociation sans armes est une musique sans instrument. Au moment où vous avez une copine, pour se respecter, il faut que vous ayez manzaka. Wana respect comment? Aiba ke miel ndenga zana. Azanzoi mafuta nzoi akoswayo mabe. Siko na minute ndenge zana et pesa ke wana na pesa ba toute définition ya ce qui est en rapport na ba négociation. Dans toute négociation, il y a ce qu'on appelle des concessions, c'est-à-dire
so tolingi tonégocie na yo yo osenga ngai babeki na ngai nga mpe na osengo montre no ya Rolex ozo comprendre babenga yango concession photo perdre donc c'est-à-dire so tokonégocie na ba 123 oyo baza te kutu eza nde Rwanda esengaki ebana misala na bango 123 bakota na armée na biso esala infiltration de police. Deuxième eloko baosenga amnistie oyo baosenga eza pourquoi ke baveve batikala bongo baorfele batikala bongo ekomaki pouvoir ya Félix Tshisekedi. Troisième eloko osu baosenga eza nini to bando koexploite bagaz barichesse na biso ya zone wana oyo toolinga te. Donc négociation wana nga personnellement nazo rejeter yango mais nazosenga na vie na nga le Mwalium aza oyo babengi grand stratège à approfondir ayeba ndenge nini akomema makambo na cadre ya sa unité na cadre na epai ya bahomme politique congolais pour la paix pour eloko wana ekobota te. C'est pour cela moi personnellement même na makambo ya Tchad j'avais dit que si j'étais le conseiller stratégique ya président na ngana boya ke président comme un facilitateur ya bao babengi transition pacifique na Tchad. Pondenga ke wana imagine kobeba kaka. Imagine kobeba pona nini Idriss Déby c'est un soldat. Un soldat ne respecte jamais ba accord. Et kosala nini entre ba rebelle na Idriss Déby makambo président kosala po bayoka ba koyoka na te. Pe tozana ba problème na biso interne o eza ya Gunaganda na kwa muntu. Donc c'était ça. Fona mambo a plan mani na oyebsa vie na nga aboule na ogam susu soki alaki na do amemango ata na sol wana nde kosimba wana vume kotika osimba te. La guerre doit être au babengi longue et populaire vis-à-vis ya Rwanda. Coopération kuto stokati. Vraiment. Ambassadeur na bato bengani toze aka ya biso azonga. Tolobela ba mort oyo toleka bongo na stade des martyrs ya musicien na biso fali pour pandenge batu bakufi na yoki ba viol salami ba lever pe batu avina ko ekoloba nini. Ouais, par rapport na ba mort na opesa ba condoléances na ba famille ou ba perdre ba membres na bango, ils étaient des amoureux de la culture congolaise. La culture aussi c'est une richesse. Personnellement nazo pesa bango vraiment ba mes condoléances. Mais par rapport na o izali ba viol nazo condamner yango ba mort wana ba kufi responsabilité na minute on ne peut pas charger ça na artiste et musicien fali, c'est-à-dire na osenga na mokonzi mboka acha une commission indépendante na kotala bien so totali fali avait payé au babengi ba taxe nyonso pour tenir concerné au l'état sengaka. C'est que l'État avait le devoir et l'obligation de assurer la sécurité des biens et des personnes. Vous comprenez? Na minute on des aboyés, bacha comme ministre VPM Aselo a déjà coupé sa impression que comme si c'est l'artiste qui est coupable. Pe lisusu alongola na makanisi na makambo ya kolinga ko interdire ba babengi ba concert. Là ça ne va pas marcher. Biso IDPS nous sommes obligés, nous sommes au babengi un parti to ça la promotion ya au babengi culture na biso. C'est-à-dire on va soutenir au babengi concert to senya enquête ça ma une commission indépendante. Mais tozo la paix concert où ils le 25 décembre yao babengi héritier Watanabe. Ouais, moi mboka fils mkoko. Kotala ba mort ba coucher ba famille ba perdre batu na bango. Mais tozo la sous concert mususu le 25 ans que ba une solution te ba famille ba perdre. Bacha commission ba sali ba viol ba lever ba commission indépendante et enquêter établir ba responsabilité. Et cause à l'appel l'état o yazana o babengi responsabilité à sécuriser batou a failli na mission naïe. C'est que l'État n'a qu'à dédommager batouana. Vous comprenez? Parce que l'État, même si l'artiste avait fait ce qu'on appelle les surprises, l'État pouvait dire que ce stade ici m'appartient et qu'on soit batou au babengi na nombre à boui. Vous comprenez? Mais par rapport au babengi concert à les 25, les artistes musiciens héritiers par rapport on a déplacé au bazar plus de 40 000 a décidé ya rosala au babengi enveloppe mo pour na ba déplacer ya guerre ya au babengi ya Gunaganda na Ocho.
Et nous serons là. Nous serons là pour soutenir héritier. C'est quelqu'un oyo aya kobeta na matanga ya père de la démocratie Etienne Tshisekedi. Oui, moi, ko banga souté ba tumsu ba kufa parce que tout le monde a kabamboka mususu na ba pays mususu tout le monde qui ceux qui concerne moko eza ba bongisi quand même on a ba ambulance tout le monde a ba tu ya nini ya sécurité ba croix rouge bazawana pour quand même ko sécuriser parce que to yebi que na ba concert ba dégué salamaka mais na mboka na biso c'est comme si que ça te ko banga te concert mususu le 25 ya tandis que on a non, le problème qu'il y a c'est quoi pour arriver yako responsabilité l'état na bao ba bengi ba devoir na ye. L'État doit assurer la sécurité à concert et héritier. Vous comprenez? Parce que nous avons vu devant Obabengi l'œil uni que le concert de Fali était soutenu par Bato Sidé à Lamuka. Ah bon? C'est que Bisope Bato IDPS tous obligés de soutenir concert et héritier Watanabe. Oyaka obeta na meeting na matanga ya papa. Ya on est na profiter na minute oyo. Koyebisa ministre ya Selo atika makamne ya ko interdire makambuana à sécuriser concert ya Gogan ba force du progrès ba ozala ba parlementaire debout ba ozala ngamo pe na se déplacer même na chaise roulante. Donc to ozala na concert wana parce que à travers podium wana héritier a lancé message pour na ko senga na ba congolais ba sala ba ben mobilisation générale na makambo ya guerre ya est. Bongo ndenge mwa mboka uti ko yobake concert ya hérité Watanabe donc ba sécuriser concert wana salama eza pasi mingi kolela kokabwana bandeko yo bakokabwana bango très tôt bakendaki concert mais koyoka kobenga na ba téléphone kende kwa kendaki concert malamu akufi bandeko musu basali ba crise misusu ba violer bango mususu ba enlever bango jusqu'à présent ezoyeba na te baza wapi vraiment quand ndemo mboka fils mkoka uti ko lobake ba sécuriser concert oya mwana mboka héritier Watanabe ekosala malamu mingi ba ambulance ezala vraiment quoi rouge ezala wana donc sécurité ezala makasi parce que concert wana ele nenga malam parce que tout le monde a payé belé aux hommes qui ceux qui concert ezali aux hommes qui gouvernement quand même à ça qui fort ya ko sala qui concert wana et les kamalamu eza malamu mingi te que to perdre ka bande ko na biso na batamoko bakendaki ya esengome et botimawa eza malamu mingi. Voilà, merci beaucoup na ba fidèles internautes besoin na biso partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ereka Info TV dans masola boborozwango kaka na Ereka Info TV na émission na bino sondage. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ereka Info TV. Na profiter la repé sambote na molandi moneno landa kabiso 565 Sarah Kapinga la mama. Donc la mama Sarah landa kabiso 565 babi moi si Maël une femme sage, une femme forte. Abonnez-vous massivement trop suka boité parce que to comme ko chité vers la fin de notre émission et moi mboka fils mukoko pour na arrestation ya moi si ya Kabundi et pas il y a vice-gouverneur de la ville de Kinshasa yoko banini. Par rapport à Marambo Ezo Salama, Marambo Madame Kabundi, na vice-gouverneur Jekoko. D'abord, na royebisa na opinion que Madame Kabundi a commis une infraction. L'infraction est condamnable. En matière de justice, moi, c'est un moutou, maman bani à la raté. On condamne même couteau de l'aime aux anabana à bébé. Parce que c'est une infraction. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Na minito, maman, moi, ça Kaboun pour votre information. Moi, ça Kaboun d'Abengana, Libosa Portanda, quoi Kaboun. Ah bon? Fils Mko, Kota, Kaboun, à cette époque, Abima, FC. Ah, pourquoi tu commences à te comporter comme ça à côté de ça, dans le pan? Azala na comportement mo boitara ami déclaré première dame. Maintenant que nous sengela yo babengi bolimbi c'est pas au babengi les gouverneurs. Je sais que les gouverneurs étaient choqués et blessés. Mais pour na ba petit na biso babengi bana ba Kabundu wana bazala na parler. Gouverneur a retiré plainte. Na rosenga vraiment na honorable Jekoko Mulumba au comprendre les gardiens de l'urbanisme Kinbopeto. Monsungi ya Gentini Ngobila a retiré plainte. Na cadre pour na ba petit na biso. Mais na rolingana ba kiselo komoko, les pays est en guerre, les gardiens du temple proposent
que le président révoque ba généraux, ba colonel, ba major, ba capitaine, ba lieutenant nyonso ba uta na ba mouvement politico militaire, c'est-à-dire Codeco, RCD KML, RCD Goma, MLC version rébellion. Oui, madame, so nazalaka mwana musala na yo, même si on a comme président de la République, na kutani na on bengoka la patrona. Et boka pilipili esi la sonité. Bato bazalaka bana misala Kagame, président fa benga ba na armée. Tout ça lo ba bengi ba corps militaire na Russie où ils a clair pour to ko zwa minduki ya kobunda pe mokonzi mboka kabola minduki na Goma. C'est-à-dire ba peuple bazwa minduki na tina basala ou ba bengi nde muzalo bagi une guerre populaire pe nga na bakisi esuka place bandaki na Kigali. C'est-à-dire le président de la République a distribué des armes. Puis, dans la minute où ne soyez pas un peu pressé, nous avons une arme plus que l'arme nucléaire. Arme wana tozana ngweza o babengi forêt na biso. Na moment où so olandi ba chaînes étrangères, Amazonie, basalaki exploitation ya superficie ya République ya Suisse. Et pas président wa auti otike la lula bukonzi. C'est-à-dire Amazonie est faible. Biso tozana be o babengi pays solution forêt na biso baoya. To lenga 15 milliards. To yebisa mindele ke so ba aider biso ko trouver solution na makambo est to teka banzete na biso. C'est-à-dire so parce que so tolobi na bango bon to teka banzete na biso mokili ekozika na réchauffement climatique. C'est plus que babengi bombe nucléaire ya Poutine. Le problème ici c'est ça que nazo senga na ba gardien de la religion. O babengi ba Monseigneur Ambongo bati kaka koloba ke ondenge zali wana bani ya imenwa na kwa mutu. Na osenga na ba pasteur nyonso, ba confession religieuse, kimbangiste, o ba musulman, ba catholique. Basukaka na makambu ya kosekelele pour na sanité. Dans ce moment, na hôtel Kolanda dans une des chaînes étrangères na Somalie, ba djihadiste baboma qui plus de 120 personnes. Le président de la République a demandé na peuple basa la solidarité. Basa la chaîne au babengi ya solidarité. Batu misusu na moment où tozolo bana Ruchu, il y a au moins plus de 40 000 déplacés na ki banditisme M23. C'est-à-dire chaîne de solidarité ne permettre na biso topé sata moi savon pour parvenir na bande kona biso ya est. Donc wana eza vraiment makambo nazo senga pe nazo senga na o babengi secrétaire général à parti nanga asala o babengi vraie redynamisation. C'est pas mieux qu'au Kendenet na province orientale ko sukaka na Kisangani au moment bunyana ici weza. Ok, tu serais dans le bagi coin IDPS nord, sud, est, ouest, centre. C'est pas mieux qu'au Kendena, au Babengi, na au Katanga, Kosukara, na Lubumbashi, au moment où Katanga est dans 6 territoires, mais ba délégué, ya au Babengi 6 territoires, baye na Lubumbashi, balali na place de la démocratie, ou na temple de la démocratie, na poste, baola na ba carton. C'est pas bien. On doit changer un peu notre manière de voir les choses. Donc c'était ça où on a Banabatu par rapport à la situation. Donc je suis là. C'est ça. Et voilà, merci beaucoup na mwana mboka fisi mokoko, merci na ndenge oyebi koyamba biso, na yebi ke zambala liboso mbala ya sukate, merci beaucoup mwana mboka fisi mokoko. Ouais, ngande nazo remercier pour 8 ans quand même, ya ozwa babengi les sons de la vérité. Nazo informé na batu nyonso balingi bakota ABT la si armée des bâtisseurs tisseredistes, eza amindu kité, eza net armée d'Isali, eza net armée de victoire, armée de l'Éternel. Donc eza na kimaka union, les amis des fils mukoko, ngana sala ABT wana toza babengi tozo soutenir démocratie, tozo soutenir projet de société ya le peuple d'abord. Toujours soutenir Fatima na kidjale loté na ki fanatisme te biso so Fatia sali bientôt beti maboko soki to moni tezo kende neti pas de torture to epse papa lo bagi boyete batutu bani kokota abete bakobenga na 085 084 65 55
numéro nanga 085 084 65 55. Bao pe bani kokota abete numéro nanga kaka eza 0999 46 50 11 0999 46 50 11. Wana bozwanga moko l'élève du maître Tshisekedi du Nouveau Testament, tout pour les peuples, rien que pour les peuples. Okay. Merci beaucoup Mboka fils Mukoko. Vraiment tokomi na suka émission na biso. Merci beaucoup pour la confiance et fidélité. Oyo bozo pesa bongo na émission na bino sondage. Merci beaucoup na pesimbote na pesimbote kuna na Belgique na moni bongo Marcel Moloka le grand sapeur na benga ke le grand sapeur ba biso ke boye osali mokili na yo na pesimboka na mwana mboka wazolanda biso kuna na Allemagne ezali bongo papa Nolo Mobert motema ya Nene Kiama na pesimbote na Amelia Ndongala ngala benga ke mama sociale parce que soka saleli okoli osepeli makasi famille Ndongala mobimba bambote na pesi Jérémy Ndongala noble bambote na pesi Ali Kufantimi na bambote ebele na pesi José Niati bambote ebele na pesi docteur Serge Kufantimi na bambote ebele siko zolanda biso na bo sente ko pesa mbote na ngai pa ya Henri Mbulamboko le coordonnateur ya dynamique mwamba bambote belé esika bozo nda biso na pesi bana mwamba mobimba dynamique mwamba mobimba bambote belé na pesi les amis de Lubudi bambote ebele information ya sur la fait des sociétés oya Kinshasa masolo ya